Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Mbote mingi na bino surtout ba bolinga maman Eliani tunapesi no ba mbote ba ebwe ma vipi mko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bande ponanga boza malamu. Wabino maman Eliani ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimi ezali. Et vous de votre côté c'est comment na bien te mingi ba obolandanga boza na kati ya malili na mboka malili potanga na talaka na monaka. Mboka bwende landaka mingi mboka bwe landaka mwa mboka bwe kuma kamwana nyoso tu kozanga na possibilité ya koyeba yango alors na kobanda na bino obazana bozana mikili ya poto na mboka malili. J'espère que boza bien, j'espère que boza ko se protéger malamu par rapport ya malili biso ba etoza pe na kati ya mboka ya Afrique précisément maman Eliani tunaza na kati ya mboka ya Congo naza na Kinshasa na mboka ya bakoko na biso atoza na kati ya moi ndebo moni boye na vandi vraiment libanda moi eko takataka loko ape na pota na lisu awa na zokaki linza ko ezokisa kinga yango mikolo na bomba ka misu na se ya balinette po bomona pota na ngate ndenge na zokaki soke kauki wana nde na kolonga balinette lokola ezana no mobesu matitila ngoleza ebisinga boni pota nga bipote ezali gezo lukaka abachanga alcool nde bomoni naza vraiment na libanda moi penza eza makasi moi esepeli moi ezalaka bien na possession ka biso pona vitamine C vitamine D pona mikuwa saka total bande ko mingi obavandaka na obavandaka na Afrique babelaka penza cholestérol mingi te. Pourquoi? Parce que ata bali biloko eza na mafuta ebele mafuta na bango eza ko yanduka ndeto ba vraiment na lingala na biso penza ba quinoa ezo ya mafuta penza ata bali biloko eza na mafuta mingi ozomona lokwa batambolaka na moi mafuta eza ko yanduka. Alors biso na mikili ya poto kuna lokwa tozaka penza na moi te. Voilà pourquoi mingi toza na problème ya cholestérol. Pour ceux qui te les mafuta écoute na kati ya misisa ekangami et puis cette maladie on va bien la cholestérol de temps en temps ou qui n'est pas émo ezali eza malamu vraiment eza très bien pour la santé. Merci mingi na tout oyo disposition tant na bino pona kotalanga to pe pona koyoka lelo na katika ya kosolola kosona bandeko bozotala ngai bandeko boza koyoka ngai to kosola mwa muke makambo ya famille to kosola mwa muke makambo ya éducation to kosola mwa muke ndenge to bota makandenge to kola kana kati ya mabota to kosola likambo oyo etali droit de naissance to kosola na likambo oyo etali respect na tango kala respect ezalaka mingi na ba mabota na biso bango toza kokola oza komona ke tango ba parents baza ko éduquer yo ba yebiso ke yaya moninga babenga kaye yaya mama ya moninga babenga kaye mama leki ya moninga babenga kaye leki tokolaka vraiment na ba valeur moko malamu toza vraiment na ba respect mingi na bandeko na kati ya famille yaya taleki na mbula moko ozo benga yaya
azala yaya oyo yo biologique, azala biologique te, azala yaya camarade, azala cousin cousine ozobenge yaya, respect ezaka malamu. Tozaki comment atanga kolozo mona ke mona mobali soko alinga solo la mutu. Mutu aza déjà mukolo epa na ye, ezala mobali ezala mwasi, soko aza ne koti na mutu akolongola ekoti na mutu asolole asiko solola azongisi ekoti na ye na mutu. Mais mukola lelo vraiment ekomi pasi mingi, makambo ebele échanger, tozoyeba te makambo mingi vraiment échanger na mokili ya lelo, makambo échanger vraiment makasi. Eloko babengi impolitesse ekomi makasi na kati ya ba famille. Kala na ba famille ezalaki ata yo mutu oza na bozo ata na kati ya famille. Par exemple, papa na bino azaleki na kati ya libota na bango. Soki papa na bino aza na bozo, aza toujours na respect na bakulutu na ye, aza kotosa bakulutu na ye. Ezala abote na bango libumu moko. Ezala ba obaza ba cousin to ba cousine, okomona papa zaka na mbongo, mais soki yeye moko mobali aye papa za kopesa respect, aza ko respecter de konana mobali parce que abiki oyo aza yaya, mbongo eza mbongo. Mbongo elobaka te. Mbongo, l'argent ne fait pas tout le bonheur. Akopesa ye respect. Okomona mama na bino azaleki na kati ya libota, maza ko respecter ba yana na ye, aza ko respecter ba kulutu na ye parce que nke baza mikolo malgré ta naza na mbongo, mais mikolo bakotika la ka mikolo, mukolo azala ka mukolo. Alors na kopeta bino lisolo moko ya mawa, esali mawa makasi ya ona zo ba likambo oto le bipona respect to kota na likambo o etali respect. Respect. Mutu mususu aza na eloko tozo pesa ka respect na ye kaka. Azumi mona kaka aza mutu, ata aza na mbongo te, ata aza na bana te, aza na bosui te, mais tango yo aza ko respecter ye, ata aza na libala te. Tango zo pesa respect na ye, aza ko miyoka bien, aza ko se sentir à l'aise. On a zo pesa bino za likambo ya bana tata moko mama moko. Bandeko, poto na biso ezalaka na ngolola te. Poto eza lola te. Ezaka mboka lokola mboka nyoso. C'est vrai eza ba pays moko développé. Eza na makao mingi eza na poto o biso na Afrique toza na ngote. Wana eza ya solo. Mais batu bazaka ka batu, tozaka ka batu. Batu ba na poto ba nenaka. Bakenda ka konena o ba na poto. Soko ali akia neni na cabinet. A peine biso batu Afrique so pe to le to kenda konena kaka na cabinet. Biso so to lalaka, to lamukaka. Biso nyoso pe to belaka. Eza na ndeko oyo a pesi ya na ye pasi makasi. Pasi yo kaka ke pasi ya na ye kotiti na kati ya koma. Ndenge na lobi awa likambo ya respect. Bandeko o bapotomi 4 na kati ya libota na bango. Na libota na bango 3e ya famille, yende apambolami, yende aza na mbongo na kati ya famille. Alors lokwa aza na mbongo na kati ya famille, alingi ba yaya ba gumba melaka ye po yende aza na mbongo na kati ya libota na bango. Surtout yaya liboso alingi ko respecter yaya liboso te. Kaka yo kutu oza mwa liboso, osali nini na famille? Osali eloko moko te, osali eloko moko te. Famille mobimba batalela ka ngai, ngande na salaka, ngande na pesaka, ngande na olesa ba parents, ngande na osunga ba parents, ngande na osunga famille. Soki ngai te famille oyo kimobola na kimobola kaka ngai nde yangwana mutu abi mutu simi manduki batuna kambula na ete mukolo eloko azalaka mukolo lokola ngana na mbongo seke bino bokomi baleki ngana komi mukolo lokola mankaka ya na ye ya mwasi amankaka respect tout le temps. Lokola mankaka respect tout le temps. Nenge nzamba sala biso bande konepsa bino ke nzambe asala biso ndenge moko te. Eza na batu mususu kaza likambo. Atie likambo na kati ya motema na ye. E bandi ko ronger motema. Tope bandi ko nyonga ye, bandi ko nyonga ye, bandi ko nyonga ye. Tie ko pese maladie du cœur. Eza na batu mususu bakana likambo a manfu. Osali likambo a manfu. Eke na gauche koti na droite ebimi ekei. Nzamba asala biso ndenge moko te. Nzamba asala mutu na ndenge na ye. Ala batu mususu bazaka fort, batu mususu bazaka faible. Ndenge nzambe asala biso. Biso soto abatu, mais batu mususu soko azwi likambo alati yango alati komi ko tungise ememe pe na liwa. Ala mutu mususu susi so ekoti na nzoto ekoti ebelisi. Est-ce que boyebi ke susi ebelisa cancer? Souci au besoin on a souci. Ceux qui montent makanisele qui souci makasi et développera même cancer na kati ya nzoto ya mutu. Et belisaka maladie du cœur, et belisaka estomac, et pesaka tension, souci. Ndeko oyo na ko manquer ya na respect moi na liboso. Na kati ya libota lokola za na bozuité. Lokola ya zubo sikoleka batu nyonso bakomi baleki na papa akomi mwana na mama akomi mwana ye muto bozo akomi
mukolo ya bato nyonso to. Alors yaya oya mwasi azaki na pasi tango nyonso leki koloba ne maloba mabe apesa bango eloko alandiseli yango maloba soki apesi eloko soki ngai te na famille nde bino boliaka te soki ngai te na famille oyo ngam napesi bino valeur na famille libota oyo soki ngai te fo bopesa yanga respect bagumbamelaka ye mpo aza na mbongo. Bandeko poto eza paradis te ngai na bino tozalaka na poto tokoloba nyonso tu ya poto te poto eza paradis te bandeko. Eloko babengi respect eza très important babaka eza réciproque soko ozopesa moninga mpe azosala nini azozongisela yo wana ekomi na makambo mosusu. Mais na kati ya libota il faut respecter les aînés et c'est très important pour respecter mokolo mutu soko aza se sentir à l'aise na place na ye epesaka ye esengo. Alors ndeko oyo nazoyebisa bino abeta bino lisolo aza ndeko na biso ya kuna na poto tozalaka ne kuna na poto lelo abelisi yaya na ye yaya beli pone ya toloba ya bato mosusu baka trop soucieux to pe trop soucieuse na makambo maloba oyo maloba yango bible elobaka na biso ki avant koloba likambo faut retourner le monao 7 fois. Maloba oyo koloba oyo tolobaka oyo soki esebini ekotaka te. Même bible elobi na biso ki oyo ekotaka na monoko epesaka lisumu te mais oyo ebimaka na monoko epesaka lisumu. Bible elobi na biso ki c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même onga na oloba na bino zouta na kati ya motema nanga c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Soki yo mutu oza na lolemo mabe oza na monoko ya mabe monoko emesani kofinga monoko emesani kontonga monoko emesani kokosela bato makambo okomona ososali makambo wana mokolo kolukala pe moto alobi te moso moto avandi ya kanisa abi te modele afinga ngai jamais tokosala la peine ye distance azala mosika nga mpe nazala mosika modele atonga nga te nga ne tokolia sosali moko te azala mosika nga nazala mosika modele abebisela nga mosala jamais ngala ye tokokolia sese tokovanda esika moko te tokokomela esika moko te mpo deja ye modele asa mema eza ndenge wana yango kosala likambo bandeko faut ko réfléchir faut ko yebaka ke likambo nazosala ba retomber nango koki kozala nini. C'est vrai nazosala bongo ba retomber koki kozala ndenge nini eza très important bandeko na ngai. Vie ezaka moko oyo on vit qu'une seule fois. La vie n'a pas de brouillon. Que lelo na baby sa polo bina ko bomisa ko lala ko lamkeza habitude te. Lelo lamuki est-ce que lobi lobi soko ko lamuka. Lelo tamolo zongi ndako. Oyebi lobi soko keso ozonga ndako. Eza na bandeko mususu. Akie fête abimina ndako ala kibana na kie fête tout à l'heure. Mais liwe kuta na kati fête on a zongi ndako te. Ce qui fait qu'azumi a pas de temps pour se préparer. Eza na bandeko mususu aki hôpital. Na kina hôpital nazoka libumu malamu te. Nazoka mutu malamu te. Ngai moko ndenge na za awa. Nakufela beau frère na ndenge wana abimi na ndako na mwasi na ye très bien babimi penza baki hôpital pona nini azawa ka mutu pasi mais na ko ka mutu pasi atikala ki kosonga sona ndako te atikali na hôpital azonga sona ndako te mais le comment ko ezaki ke azaki na ambiance bien na mwasi na ye bazalaki bien na kati ambiance ba opesa na babizu bakaboni ndenge wana alors etikali traumatisme na mutu ya mwasi yo babaka tomi lengele malamu toyebi ngonga te toyebi pe mokolo te tosalaka te ke lelo tozosala mabe pour le but okobongisa tobeba na lelo tobongisa te. Personne ne connaît ce lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Même il y a lelo na minute obonde tozoswa na bino eza ya biso mais oyo so ya na dans 5 minutes dans 1 minute eza ya biso te eza ya nzambe ya babaki to banga nzambe. Mama oyo ndeko oya mwasi na yebisi bino tellement leki na ye mutu apoto ye mutu atinda ya bilamba ye mutu alesaka ndako ye mutu atonga ndako ye mutu atia bavoiture osala batransport aza mare boss na kati ya libota boss ya famille eza ye soko aye fo bagumbamelaka ye fo basalela ye boye fo barespectaka ye. Donc nayebisi bino ke ya oyo ya mwasi lokola ya oyo ya mwasi aza na eloko te par rapport ya leki na ye ya mwasi ekoma kaka soki réunion de famille esalami ya soko alobi boye kuna mutu apoto Rotem, il y a droit au babon rotem. Et là, on y a ça na famille. Oh, yo za mukolo. Mais la moi maïe, boye bipsone toza na Congo. On le dit moi muke, on meni moi maï. Le ba nango ya bolelo c'est la vie. Lelo c'est la vie. Ceux qui passent la réunion de famille,
balobi atali kambuye yaya lobi to sala boy tango bakopesa mère boss bapesa rapport te wana ndenge alobi bongo eza te fo bosala boy kaka ndenge oyo alingi. Alors yaya oyo lokola azali se sentaki lésé, se sentait humilié, yaya asali nini atiki tellement makambo na motema, respect eza te na leki na ye, respect eza te. Yaya oyo abandi kobela, yaya abandi kobela maladie du cœur, motema ebandi kotumbusa yaya, motema ebandi kotumbusa yaya, yaya akoti hôpital. Siko ndenge akoti hôpital lokola mpe moto akosalisa eza kaka mère boss, moto fasala nini asunga yaya. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Et puis toke na likolo nango yaya pe aboti te. Ya aza na bana te aboti pe te. Moto sunga ye azate. Moto sunga ye azate. Asa na bana te. So zaki na bana bakoko za charge na ye. Oyebi pe ba parents faiblesse bakoma nango na bano ba na mbongo. Kaka tika ya azali ki meyaza ba moyen tika boye ye mutalesa abiso. Soki asiliki na ulesa biso. Tika boye mutalakisa abiso. Ndako to vanda keza ya ye. Oyo nyose za boye boye. Alors yaya oyo ebanda ko tumuse na kati ya motema ndeko ranger ye. Ezo nyonga ye yaya zo nyongama. Ya zo nyongama ya zo nyongama makasi. Na konyongama ne wana yaya belaki. Kobela yaya beli ya koti hôpital. Ya koti hôpital yaya a plonger na kati ya koma. Yaya plonger na kati ya koma. Bomoni ba médecin otomona ka oyo. Tono bako ba médecin ba bandoki. Ba zo bandoki te. Ba yeba kande makambo ndenge ni ezalaka. Na kati ya koma. Ndenge ndeko amosana na koma. Motema, abane kobela motema ndezo tungisa ye motema. Ndezo tungisa ya koti hôpital a plonger na koma. Kokota ye na kati ya koma. Ndenge ba médecin ezalaka ba médecin bazalaka soki obelisi moto eke moto na plonger na koma basengaka na famille ke bo solisa ye boye bisema kama malamu to mona ngombe na ba film bo bakeza ba réalité bo solisa ye boye bisema kama malamu so bozo bisema kama malamu bokomona ko bimana koma ko kipe ko zonga noki bo solisa ke boye bisema kama po azo yoka azo vivre boye biseke makambo azo kazo vivre. Alors na kaya ndeko oya mwasi kana eza ndenge nene kaya ndeko oya mwasi ba médecin ba ebisi famille balobi ke ndeko oya mwasi aza na kanda makasi na kati na ye soki abimi na komata akeboye donc ake na kanda aza na kanda makasi motema neza ya kovimba na kanda ndeko aza na kanda makasi donc soki molimo ne ezongi te eke akei boye akokende mabe makasi akokende malamu te aza vraiment na kanda ba médecin et pourtant ba médecin ba yebi vi na bango te ba yebi makambo na bango lekaka na vie te ba yebi te yaya oyo qu'est-ce qu'elle a enduré pendant toute sa vie. Les médecins ne savaient rien mais comme baza batu oyo bakota classe ba yebi makambo ndenge ezalaka babandi koyebisa famille ke famille bosolola na ndeko na bino oyo boyebisema na kamwa malamu soki mpe kosala ye mabe bosenga ye bolimbisi
poto yebite soka kozonga to akokende wazana koma soki akei akokende mabe makasi motema neza ya kovimba azana kanda azana koma s'il vous plaît azana kanda makasi aza vraiment na kanda makasi soki akei akokende mabe makasi soki pe bosala mabe bosenga ye pardon po aza bien dit. Alors bango moko famille ndenge ba yebi ke mère boss maman poto muto tuka ke mingi na bango pe baleki bazalaka ne batuka ka ye mingi aza le nez de la famille abotité donc aza ndenge wana kaka bango muto balesaka bango muto balatisaka bango muto basalaka boy alors et permet donc et peut ça bango donc manque à respect envers leur grande sœur manque à respect moko boy kota yango wana bandeko so boza kosala likambo toyebaka alobi na biso te ezala ndenge nini ndeko oyo mwasi nayebisi bino siko mère boss ana poto abi pamba wana na pamba na ba médecin longo ne pamba ba pe ba parents koto lokola mère boss asundoli ba pe ba parents koto baza kuna te baza na bango kuna te ezaka malade ya kobika nekaka bongo bino ba docteur ango bongo docteur amona motema mutu ake mona motema mutu keza na kanda ake mona ke motema yana susi ba négligent de ba négligent cousine na bango one o nyonso na watu ba bisa bino uti na cousine ba sister na pinda longo libanda ba sister tellement ba osa pe musala na bango makele kuma kokota la vidéo on a changé cadre kandi bomoni tozo continuer toujours dans le biboy nyonso oboki na yebisi bino cousine na bango mutu yebisi makambo yo nyonso na uti ko expliquer bino cousine wala bia bi mama nito bato babotemi libumu moko tata moko mama moko okanisa bana mbanda biso bato toza ba cousine nde tokoma kopesa ndeko wana tobande kopesa ndeko wana -5 mais bandeko na propre biologique ndenge tolobaka bazomona ndeko na bango donc eloko moko pamba bazomona ndeko pamba ko pamba ya pamba te banda komona ndeko wana mwasi nde médecin yebisa bango zo ba parents wana ki en tout cas ndenge ezawa mutu aza na kanda makasi akoki kozonga tuko makoki kokende soki akei akokende malamu ta kokende mabe ndeko ya mwasi abi cousine na bango mutu abisinga mama Eliane ngai oyo mutu nazaki nyonso kokende kosolola na ye talaboye kosolola na ye kosola parce que situation ndenge lekana na kati ya famille biso nyonso toyebi na kati ya famille ke oyo mwana liboso oyo aza maleme na famille mwana liboso oyo barespectaka ye te mwana liboso oyo bamonaki kaka ndenge wana kaka ndenge kaka nango ti koexplike bino tout à l'heure mpona zonga na lisusu maloba te. Bible écoute, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Dans les choses, on a souvent lobaté. On a signé bisibino yango wana. Quand des bébés se bandent question à qui a ok na kana makasi. Ba on baza komo na roger, bazo sakana. Ce qui muto a qui a ok na kanda bo solisa ki bo sola na ye ba négliger ki. Ndeko na mwasi, atika ki biso ndeko na mwasi akufaki. Akufi. Oui. Nenga akufi akei. Ake na kanda ya batoti. C'est vrai, nous avons fait beaucoup de mais ce qu'on bina ba obo tikali na pomoy. Boy bi ke muto akenda na kanda nanga. Muto akenda po na sala e boy. Muto akenda Bible ngomo episo que le pardon c'est une puissance qui libère. Ce qu'on yibi ko sala muto mabe. Senga muto na pardon. Ata muto na bo pardonner mais yo na nzambe na yo. Ukoyebisa nzambe nga na singa ki bulimbisi. Yenda boy ko limbisa ngai. Le pardon c'est une puissance qui libère, c'est biblique. Et ça la carte la Bible. Et puis les camarades moi les bato bazo sala mabe ya ndenge na ndenge bato batanga ka Bible bato bakendaka na église malgré bazo ke d'église malgré ba otanga Bible mais baza ko demeurer toujours dans le péché car ko sala ka mabe tango niso ko sala mabe bokenda losambo ko luka nini bokenda ko sambela pona nini losambo ezaka ateke nzambe pesa ngai nzambe salelanga te losambo ya solo ezali koluka ndenge Bible dit chercher d'abord le royaume de Dieu, toute autre chose vous seront données par-dessus. Losambo ya solo ezali koluka bokonzi ya likolo losambo yo mutu senga nzamba cha bolingo kati na yo mutu senga nzamba longola kati na yo mutu senga nzambe acha bolingo olinga meme binemi na yo banguna na yo koka kolinga bango losambo yango wana kobongisa lola na yo kobongisa lobi na osoza suna sa moi o tokozala wapi koluka kimia na mutu nyonso elobi na ngwata ndeko na biso Chancel Mbemba
que je salue pour l'escase en Côte d'Ivoire, capitaine de l'équipe, où il a mis Léopard Nabiso, la demi-finale. La justice de Dieu, il y en a. Oh, c'est le cas na bango. La justice de Dieu, il y en a. On a mal chancel Mbema, capitaine de l'équipe nationale, capitaine à Léopard. La justice de Dieu, il y en a. Yo mutozo demere na kosa amabe. Ko finga, bo yebi eloko ko finga. Ko mutasa finga yo. Ekoti na moteme vandi po ebima. Sende wana so ekoti po ebima. Ezala kalikambo. Ebima toujours na pardon. Ce qui m'a fait reconnaître que na sali mabasi ni pardon, mutaba na pardonner. Si quoi ça ba tumusu na vie bazalaka alinga ko finga ba tout ce qui ba fingiye asili kitin, on donne ce qu'on a. Soko za mutu ko finga, pom o fingi mutu, pom mutu na ka pe bien yepe fa finga yo. Yepe so ka fingi yo, bo finga ni. Bo kena ambi partout. O finga ki mama nanga, na pe na fingi mama na yo. Bokena ambi partout. Wana komona moyen mutaza la konyonga ma ezate. Mais mutaza ka bazo finga ye azo lobate. Bazo finga ye azo zongisate. Wana nde mutaza kana konyonga ma. Wana nde ronjaka yaso ba finga azo lobele côté. Bazo finga azo lobele côté. Ya solo balobi mukili onde bebisa kabatu. Mutabota kamalamu, abota makamalam, mukinde e bebisa kabatu. Yesu alobaki ba beti na gauche pesa à droite mais mukili lelo linga bongo te so ba beti na gauche o pesa à droite te ba kolongola ba pembu mamisu bazubi ba kati zolo ko ngai na zolo bondi mutasala chirurgie nzoka zolo naturel tala zolo c'est pour vous dire que ma finga ezaka malamu te ma finga oya ma finga awa na mboka Congo soko fingi mutu azana ba preuve ya ma finga na yo akia porter plainte ba kokanga yo soki bakangi yo te ba kofutisa ba amende awa kofinga ya kofinga soki ba preuve ezali na mboka Congo soki bokie ko tambola kuna na ba parquet bokokuta penza mutu a porter plainte na porter plainte kwa finga kingai. Vous avez la preuve? Oui, non, la preuve. Preuve ya moyo. Ba preuve ya moyo. Ils ont condamné dans la loi. Ils ont vraiment condamné par la loi. Ma finga ou comme ma finga. Ils ont condamné par la loi. Même si tu n'as mis des injures publiques, bah injure. C'est condamné par la loi. Et puis, yo mutu o yo un bon sens. Mutu nzamba keli. Mutu finga raté. On répond les imbéciles par le silence. Donc par là, que muto a finga kabato. Mundele moi traité muto a finga kabato ça imbécile. Alors, on dit pas traiter imbécile pour finga kabato. Ce n'est pas bon. Mère boss. Ndekolaya moi ça koufi. Yana ba moi ça continue na sama bele makambu na motema. Cousine ba moi ebisinga. A koti na pasi ya ake donc ake na kunda na pasi ya motema makasi baliki respect zate ezala ba parents ngo lokwa bana mwana oyo asungaka bana mwana oyo apesaka mwana bango liboso ba mona e papier ba mona eloko pamba mwasi abalite abotite toujours chez les parents azoba na nanda ko leki na ya tongi azole biloko leki atindaka azalaki eloko pamba na kati ya libota. Lelo akufi akoti na sama bele pona nini bolingo sili na kati ya mitema ya bato bolingo na kati ya mitema bato za lisusu te bolingo sili respect za lisusu te pourquoi bandeko tozongesa ba valeur lelo banti valeur eleki belé na communauté banti valeur eleki makasi na communauté tozongesa ba valeur to mona kata na YouTube ko fingana oya finga oyo mona pour un petit rien a fingi moninga likambo concerné te a fingi uta ko a fingi. Ah, mutu so ko finga. Mais ceux qui muta finga te atala bi non, on répond les imbéciles par le silence. Na ko finga te. Pour nazala imbécile te, malam na sanini na finga te. On répond les imbéciles par le silence. Et ça bien te ba de koto changer. Ce qu'on de quoi na sama bele. Libota suko ezandene. Bango suko bazandene ni. Nazuba paya. Na moto sukele ankana papa ya mupaya pesa bizube ba gina tuba pale. Kwa hiyo kaitsaona mposi. Mupaya.
nazo mopaya ma fille aye elongi boba mona ko eti salut bobo ne suki ba ka nga suki o ba ka nga suki bonga na bino moni to sila ni wana a to pata na emission mususu na obandela a poto continuer pour moi na se ba nga te ba ka nga suki ne na zabo boyebi ke lelo za demi finale ya Léopard ya usomi maraise nasomi ma lelo eza demi finale eza demi finale ya Léopard donc lelo ba bi Zemo ba mandeni. Zemo ba mbato. Zemo ba mbaka boy. Si lelo toko yo kate, zante mo gas ma wete boy. Toko yo ka mutu te. Bablo mo. Zemo na bien wote. Ya sa fi aye no ba. Mai ba mwana te. Ye za aye kale papa. Bana na yo tika na yo, ba vanda na ba ser ba beta masolo ke mo na bango ba ser bongo na télévision mais so fa na bango mo na ta prière à pamba. Exact. Va ngaba ka basera lelo oyo basera lelo oyo ser na mukili yanga moko kanga akanga ipona miebine na zela okomona ser jeune à 40 jours jeune à 21 jours mais ko finga ko panza mabota ba ko tonga baba shende bereke koko siko batani wana biso bato bamona biso tanto l'église te batraitera biso ke o basambelaka te nzoka bato nzambe ayebaka ezalaka nde biso parce que totambola na kosani na kobanga nzambe bashandaka bondokolo wana ebele ye bana yo bashandakolo bokokokoko wana vanda na yo mama ngana na bango te bashandako bolokolo wana bon nalobi bango nyonso tu te nalobi bango nyonso tu te mais nalobi la plupart bashandaka bo soko omoni motu moko azaka bacroisade te ake église oyo abimi akotia Dieu n'a pas joué. Nzoka ake lo ba soki na beki. E pe bata mo ba ka teka. Mo na oteka teka bilo na e. Te go sha do wa. Ona ke église ko ta ke teka. Ai ba ke kuneza ka boye mako. To mama sava. Entre la tiki no boki ambiance côté abana ba ye. Ça va. Bonne église mako na de. Yo a 7 ans na bana yebse yema nzemo na boya. Banza mona yemba kana. Alongola kasoni Nzambe ya bikeke ayemba kate Nzambe oyemba nzembo mo boyemba nzembo no yemba Nzambe nango ya netoma yongo ya yemba kate soka kanga suki nzembo na yemba ya ngwana oyemba nzembo oh bande bana makeje fu benisi na lobi ke bana bakoti basalinga moi molunge Sera que c'est pas allé à celui de ce roi va ser musoto yeli ba. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kabisa kumunanzamba ndubeshana bana betons Léopard to antisima na bino kaka Léopard to kontene bino makasi. Bisous bye bye.